Bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé, oh, ma vie a changé. Oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Yo lélé, oh, ma vie a changé. Oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Autre Mathieu Vignon. Une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Cachiné. Parfait. Parfait. Yolamuki. Yaya, makambo sala biso lobi pena. Banda to banda ko zela pena to la nzala zela to lebi. Mingi penza koloba. Exact. Tu sais bien que moi j'ai souffert quand on a bien. So moi nga zonga retard, ezaka pour musala o nga na sala. Mutu do sala ki musala wana. To sokoli mutu ka bien. Abikete azoya to zelaye. Banda kenda ki ti na koma ba inerana. Na zonga été. Na suis pas bon raté. Comment on peut faire? Pour tout ça, comment tu as les canabétas comment tu as eu la vie? Les seigneurs derrière qui m'ont bien, on s'est sacrifié pour la vie. Pour vous appeler qui maman banda kufa atika na vie. Mutumsha aussi ma vie na bino azate apak sangai. Alors on a ça dans mon côté. Hein, Kachini? Monsieur, je vais passer na yo. Quand on passe na yo na mutema yaya. Mais tu sais ça que lui to la leka bongo to liete. Ko to sande ni to pena nzala. Yaya, mon ngandi sabu. Na kupata ko ngati. Pesa biso o sana ngo. Kashini alamba to dia mana ko pati. Ande bonanga basi. Olamba ana problème moté. Ndenge na za mobimba na ngizaka 500 francs na zana. Zambe na koka te na nkufa ngai. Mama. Parfait. Kashini, bolamka. Autrement, ça les a soutien. Oh ngala sana ngo yango wana na ke boulot.
frère. Bébé Olamuki. Je suis là, bébé, ça va? Non, lobby, vous savez, les habits tellement mancassi. Donc, c'est la patron, moi, je suis depuis tout vendre, c'est là, maman. Donc, on a l'embi même, à tirer sur à terre et l'eau, on dit ça. Donc, on est 23h, on a 1h, maman. Je suis désolé, vraiment. Ça va, bébé? Oui, comment ça fait madame Anzala? Je sais, naïbi, maman. Mais comprendre, maman. Ils ont une volonté de nous salam. Ils ont un bon côté, ok? Ceux qui ont pété, ils ont jusque là, naïbi te sur la polo banane. Fafé, nako saloma beti, kotika jamola Anzala. Et ça qui m'auto fait perception mbongo, perception na maman. Naïla qui même debout la foufou zawana na boya même kolia. Mais na la monsieur na mono la musique on a tout de là. Pardon vraiment, na sala mon côté, s'il vous plaît. Ah maman, nous va perception na mbongo titu zeli tisi ko même pas. Abengi même pas non, zela abenga ta na téléphone nga litaka les zawana bengi même pas muto. Ça va? Ah oui. Tout ça, hein? Nous aussi, maman, on a compris qui ne dépend pas, ce qui est pas nous qui nous a dit, hein? Après, ça soit des coupes pour fouler une zone, nous allons lancer la zone. Ça, c'est ce qu'il y a. So, il sait qu'il m'a dit, oh, maman, il dit ça. Ah, comprendre, il ça. Voilà, bossa. Mati polisa awa muna kibesho ko mbo so ka peso de ko fufu mati magene ko liki ko ngabo mafuta zawana na kina mamungu sala ka bonga ko to sati ça va sala ka bonga papa ni susu le papa nga ko bote estudier bosu ya bonga pour banda kilo avant 7 mois na bande kilo te tout ta la musima so na ça va tout na de na bengi ya kopelisa nga groupe titi kwa zoko makati look if on the cable vibration maman titi kwa mwasa mwana mwasisite na mwa biloko mwe bengi bibi nani salona na ngo penza na mo deja biloko esebeli nini etikali isusu mama na bana kalinga biloko ngo esili nga aussi mama na mi bien nde olingaka mwana nga penza bala mbasi mo kitoko ayebi misala mama biso na kalinga mo kitoko ndene lingela keka na la mi ya ko nde olingaka tina temo ndunda bupanzi mo Thompson mas ko yitsala elo ni ngalo izani mwesa mwana ngai gu ya mbeyana na moto yati mama na ya na mo deja bebe sala mbona okansala bana la tena liete mama na kansala mama ko sepela la loso na lambeli wala meninga loso Allô patron Chabani Moutonche. Papa Nagel. Bébé métis. Moi na pembe. Ndeni papa, moi ndela la na mama bango lodi musasa. Moi si pembe.
Oui, patron, à toi, Chabani. C'est bon, patron. Merci beaucoup. Merci. Maman chérie. Maman, tu n'as rien. Comme on a acheté, tu n'as à côté de rien. Utanina Linda Ngwala. Hey! Assigné pour acheter. Ah, bisous, on a besoin de shake. Maman besoin de shake. À petite maman. Donne-moi la beauté, hein? Beauté, moi, m'bali, au bébé destiné. Moi, m'bali, avant d'avoir m'bali. Moi, j'étais d'abord raté. D'abord raté, ma belle, nous reine mère. Oui, mignon. Bébé? Maman? Oui, papa. Ah, on a déjà. Ah, on a coupé le bleu, Fralia. Yo ya kana banzala. Na banzala. Ngo ya bamalewa tia mama. Wewe bamalewa wana biso banifuna biso bamalewa. Esi mate malewa na shifo dikaka te. Oui. Naishi. Ya bando kende. Mbala bino penza bino mibale. Ouais, bien. Nzala mo mama. Na lambi déjà. Et bon, il y a des loups de poids. Oh. Kayo na mama nga déjà na ye. Là déjà. Ah c'est moi si bina malama wole bina zimba na ete za ne wana. Ah c'est pour Tanzanie te mwana muyibi. Oh moi c'est ayo il y a déjà bana comité. Oh kanzala ti. Mama dio ko. Ya. Oui. Mama yesiko. Bano ile banki. Bébé toi ina junior do. Do wasneli wa maoshi wana. Oh. Ai zanganini. Oh yende na acha mbona je il faut que tu l'agayo. Ah si t'as pas déjà. Moi si je pas là où tu là moi si moi ça te balinga ngai. Akoka. Kaza na ko kata yo biloko ya se. Nini? Oh ba crepi la chaussée. Maman, tika. Le côté na général donc parce que dès que je me sens habit il paraît au moins ba voisin soir. Aïe, ngabi ba ofita moko ka bien des fois ka tala zote ma mère dit musa ça soit de chaque responsabilité la bango. Oui, bien na tsepela na couple na bio. Ouais, ça maman posa yo posa mbali. Pas d'aller la posa mbali eh. Maman linga ka simba ngana yo. Oza pena mobali po ozana no jeune. Ozana no. Maman linga ne bongo te tikana cha makolo mbali na mama na nga. Nina tsepela makati na tata na bino. La cause mobali mon côté à kokanga tata. C'est bien de connaître les allées biso. Les allées biso. Nina zakina tata na bino. Eh mama. Tata bana bana mukongo. Ya solo. Matina mukongo. Mama tikana mama. Batebele ba ba te ki bamona ka yo bamona ko boss Samaritain na quartier ko ozo charge batebele na venir ou. Mais maman ba dosu pe ba sebela bongo te. Ba dosu ko ntolo lendo mais onanga ozana. Nous étant que les enfants de Dieu, nous devons s'élever dans la prière. Alors, je remercie premièrement Maman Bibiche, Oazali Maman Pasteur Abino, Nandenga soutenir Kinga vraiment en esprit et par finance aussi. Et je remercie aussi Frère Bakenda, tu étais là toujours auprès de moi, évangéliser, faire le travail de l'église. Encore une fois, Maman Rosée, je remercie encore. Et bit na biso ezali tozo ça toujours musale en Nzambe na cadre pour sauver ba âme oyo baso kende na monde à ténèbres. Vous savez quoi? Le diable a télémi tellement Azawana a détruit ba vie à ba mibali. Même la Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, lève-toi car la lumière de l'Éternel est vers sur toi. Nous devons s'élever dans la prière par des gênes. Parce qu'il y a quelques démons qui sortent tout simplement par des gênes. Nous devons se mettre vraiment debout pour faire l'œuvre de l'Éternel. J'espère que vous qui va bien. Vous allez vraiment distraiter, vous allez concentrer dans la prière. Il faut que tu aies la retraite dans ma serre parce que dans mon vie marque de la bête, on a senti l'homme tout dans le thème. Il faut te tenir. Et tu dis ça ma casse papa. Même l'église bateau bazouya pour 100 000 là. Papa monsieur bazouya pour na attaque. Le moment ton yimba liboso na senti o teme kangami. Tema tout ça ban nzambe ndi na santaki. Le moyi pas et bien dans autres na. Donc c'est cité na cité il faut à ça dans la vie de prière. Pour ça distrait donc dire partout de pendant que tout 100 000 il y a toujours une distraction papa. Donc tout il m'a prié c'est béni. Pardon s'il te plaît.
makambo oyo ya molimo totomema ngo na molimo il faut totema na balosambo et na bagene prière et na baretraite tokoti et toluka nzambe frère na kati oyo te eza teke kokondane ser eza kaka ke biso nyonso tozala effort na babondeli ndenge papa oloba tolanda kaka papa na yo donc tozala makasi na prière toyebi satan aza ya kotelema makasi. Merci pasteur nayoki ndenge elobi en tout cas nakosambela makasi nakozasula bolingo na nzoto na nga te en tout cas nakozala makasi mpona kotolela nzambe. Merci beaucoup sœur nayoki nzambe apambola yo apesa biso makasi oyeba ndenge tokolonga likambo oyo. Papa ndenge nabosana toza na kati moko ya ser Nathalie osali biso po tobondela makasi aza na baproblème donc bitumba po tobondela makasi nini kuna yango naosenga yo opesa biso autorisation na groupe d'intercession tokende kobondela kosenga mingi mpona yo. Ok, merci Sœur. Premièrement, la reconnaissance aux Zanango par rapport à Oyo frère Bakenda Outi Koloba pour reconnaître vraiment ma somme. Voilà pourquoi même la Bible nous dit si vous reconnaissez vos péchés, et l'Éternel, notre Dieu, est capable de vous pardonner. Alors je viens encore tout de suite avec le maman pasteur, na requête Outi Kosala, c'est vraiment important parce que notre but ce n'est que c'est ça. Notre but c'est de prier, délivrer des captifs, faire tout vraiment pour le service de Dieu ou l'œuvre de l'Éternel. Alors, nakotin dabino vraiment bokene na groupe intercession, bokene ko bondela et ko zamala ming parce que on a besoin que to bondela pour batu o bazo kende na ngambo ya diable bazonga na ngambo na biso ba na nzambe. OK, merci beaucoup. Je crois qu'il y a réunion ici. Invitez ceux qui montent mon voisin le loba pour le baza. Déjà tiens, venez ici pour il faut que tu église pour la répétition. Ok, merci. Tokani Misuto Bondela. Arc-en-ciel. Grand maître. Oui, grand maître. Oui, grand maître. Comme tu me sais, ngai disciple na yo fidèle. Représentant légal na yo awa na sena mabele. Ndenge kako pesi ngai pouvoir na kosala ndenge lobi comme tu me sais. Mokili mobimba oyo bakogumba milayo le grand maître qui milikiti nakosala propagande na yo nakoyela yo ba jeune fille nakoyela yo ba jeune garçon. Il faut marquer de la bête et dominer ngai moko nakosala mosala nyonso wana grand mpe na promettre yo ndimisama kesi esalami. Grand maître nga mwana akasi
arc-en-ciel. Mission zopesa ngai. Ya tina mbongo mwana na nga. Ekosimba te. Grand maître elukelanga mission mosusu nga na kosala. Osoko lukelinga mission mosusu na kosala yango. Oyo zopesa ya mwana nga ekoka te konazaka na lisu moko papa. Grand maître na ngai. Lukelanga mission mosusu. Lokolo boy, lokolo sila ngai. Bien, mais les grand-mères il faut soit pesa qui aux conditions au bon moment na yo ya na bakila. Mais heureusement que grand-mère ça bien. Kolela na yo atali fidélité na yo ne a changé que au koma sikoyo kobimana mwana na yo. Arc-en-ciel. Ça la nèg grand-mère. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Terembe nido tiwele Terembe nido tiwele ngwemetene Bonjour. Ah, Massa Bolingini. Maître, excusez moi je pesais vous. Tony. Ah, Massa, il va venir faire le boulot dans moi. Yamkolo. Tu es dans le pesé en kaka Yamkolo. Tiens, c'est ma petite na yo, ma petite na yo. Ma petite na yo, ma petite na yo. Tu es où sur académie? Ve. Nabia, sola bien ko ba petit na obo mabiso wende. 2000 ata yo moko mato tina musika boyo. 2000 kaka. Ah, Massa. 2000 kaka. Ve. Excusez hein. Un petit na atambol ko na mo ekoluka biloko. Ebe mo teka ma ba 20000. Hein? Ko ba 20000 francs. Ve, ça c'est nazo 1500. Boka bola 500. Ah, la charge. Bila wala charge ité. Bosa ba fanti ka 1000 fois té. Ngati ka ba fanti. Ona usko to. Je dois 3000 ngombe boka bola 1000 fois. Yanga 1500. Plus 1500 pour lui. Et aïe bisama. Mais stika ba jana. Dala, ngala la charge hein. La charge makaso ngala azwa. Atiki te petit sana ndako. Onga na bokola ndako ngai. Sikonga mwa sasa na seminal bani. En plus, la mettre au moins là. Tu as 500 frères pas. Tu as 500 frères.
Merci ouais bangai. Natika avanti. Natika avanti. Natika avanti. Ke bana yo. Ke bana na monsieur. 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 Chef. Voilà le niveau. Excusez, chef. Excusez. Tikalo. Yo de mona. Tikalo. Nicolas combien na? Ke bana yo na monsieur. Ke bana na monsieur. Plein ma paix. Yo on va sur une telle quoi mi faut. Mon frère, calme-toi. Juste beau là. Il est. Fait. Vous allez été hein. Salut cop. Calme-toi d'abord. Là ça la manger. Ni c'est bien en deux. Excusez, excusez moi la ma. Ya combien? Bokangai. Obi ga hapo na via combien wa? J'ai lamba. OK, là t'as lamba. Ah. Bili ba jeune bo gozo na bo manaka likolo bo wela no nini. Tout ça liko ba plus de 3000. Ninga zu 1000 photos comme 1000 francs. Ya boy va payer 1000. C'est quoi ça nani? OK, bon merci. Non chef de excusez. Pour ça liko. Babino misaka. Pour ce 3000 boka bula combien comme c'est loyo. Non, répondre à la question comme combien c'est loyo. Combien? Bah 3 personnes pour ça liko. Vous savez combien c'est loyo. Non 1500. On va 750. Eh bongo. Luka ngai naza musali na nzambe. Si vous avez un prophète fidèle Zanga. Je suis un homme de paix. J'aime la paix. Je ne jamais kolinga ba jeune loko la bino boye boboma loko ce qui a ba 1000 francs. Non, je ne peux pas tolérer loko la. Alors boza ba jeune ce qui vous sali à faire. Que ça soit bon les belé, que ça soit bon les la muke boyokana pour que vous sali ni bokabula. Sikoyo yo pona nini olingi ba peso 1500. Imsade na benyo vie. Homme était na vie. Homme de Dieu. Mwenye na abo. Prophète fidèle. Mwenye na abo. Na kemba makasi, na souffrir. Na sa boy. Père kufa. Mère pas kufa. Mais tikela nga charge makasi. Onga na abunda na mo. Na baleki na mibale ya basi. Onga na zo charge na ba. Alors, nous le voyons comme un souk. Mais il y a des gens qui ont ça la nuit. On a beaucoup de gens qui ont ça la nuit. Ça n'a pas si longtemps. On va aller à la guinta. On a boulé. On a quelqu'un qui a ça là. On a 1500 on a soi. On a le moyen. On a le matembele. On a copa foufou. Pas ça la gabo et potolia. Ok, merci beaucoup. Chef, on sala nzambe yeto abo tokoma kwa bandeko tosala akopeli ya lobi ko ayo sali passe bonga ya ngana na mwasi azana zemi lobi aliaka te lokote mais soto yebo tokaboli 1000 francs et ça ka te pona pasi non et ça parce que tout mutum ta ke sumata na 1000 francs on est ça la te loko moko ngande na zabo na tangi ba classe naza licencié ndi naza moi puis ça là apparemment ba kufa nazo souffrir. OK mon frère ndeko bon problème les amis yayo zani problème dans ça ah oui na ba mne bon ça ça ni quoi avec ce pas du tout avec une famille quoi il est animé avec ça OK problème bon si je comprends bien ils a pas sindé moto ça là excusez yaya le but de faire la maman na papa vous avez fait OK problème il a dit azana charge ya balé qui naé ni balé papa moi va kufa il peut le dit que moi ça za na zemi moi si je comprends bien et loko ça là que bino ba jeune bonde bozabo surtout yo na yebo bonde ça parce que bwana mongo te ça parce que bwana ba responsabilité bozuka kwa assumer ngoti donc étant que le prophète de la nation Nikolo yo mukeli mobimba bazobenga ngai prophète fidèle Motonzambe champion d'Afrique maintenant nous va comprendre alors nangina sunga bino sona ninga abinanga na sanini na place boy la ka ba 1000 francs ba 1000 francs comme on a ba $1000 dans la communauté internationale.
donc soza mobola wana mbongo te wana eloko te ondimi na okaka okota na communauté na biso bala moko communauté papa nga nazala na vie d'accord place que soki oyo omemanga nga na okende parce que viaki bobola nalembi na ngango père nga kuna apre nga kuna zelaka ku mutu amemanga ku wana place wana na apre déjà nyonso nga kuna eza prêt mosala nzambe ata sikoyo tokende to souffrir. Ok, merci beaucoup. Je crois que na forcé na makasité. Je crois que na tindi ki bino na makasité parce que vous avez ba responsable, vous avez adulte. Vous avez bon côté. Ngai juste na proposer bino. Lokola bondimi na mutema mobimba ya ko rejoindre communauté na biso. Alors na kotika bino te, nazo me bino ka sikoyo. Pas chef spirituel na biso. Pour exemple, ce prophète ya beaucoup de naïe, il y a coupé ça, mais non, surtout que vous avez monté, n'est-ce pas? Pour que aussi marais, tout semble. Bébé, oui, on a la calcul, les chantiers où on est venu nous gérer, mais comme ils ont chanté, on est batiaki basurveille yango baza pene na sentiment ya kosurveille parce que so baza sentiment toluki bato mosusu namona luka ingénieur apoka oyo asilisa yango parce que natie obama atengamisi fondation pourtant fondation yango nde ezala ndako moko nana bashoker mwa boye likala enike so basimbi place wana eliki ya architecte ebongo die aleki bango tenga mutu na ayebisa o na poka atongaka bie oyebi wa mpeza te eza likambo ya chantier ndenge tozoluka totonga bongo ekosenga lifo baarchitecte ya bien mpo mosala esala malamu yo moko oyebaki mama ayebisaki opona bato makasi bato ya bien oyo bayebi osimba basimbi bango ya problème te nakopa te ndako aveni swatana basalango bia ane bifali kutu asepeli odet bifali asepeli même irene bifali ester apa sepeli moko na ndenge olinga makambo yango esalamela nga kuna sepele makasi ndenge Ginette asepelaki charmante bilenga bakudana okutani na ona ye te natunaki bafa paseki mama ye mama problème apparemment on dirait ça je te dis qui c'est quoi c'est quoi le problème vous avez les beaucoup comment maman maman tikanga na nafana te posana posana oui ba acte bosana kati ndako nanga na sepa na moto na ebisa kabino te ndako eza ya bino te ndako eza yanga j'aime beaucoup fondre matiseli moi sur ma cour la ligne c'est tu vas sauver la kati ndako maman est-ce que position ozobeta lisolo ebandeli nango eza leloto c'est comment? Explique-moi un peu, nous comprendre. Nous sommes l'exemplaire de votre mariage avec toi et papa, non? Depuis quand? Ma réaction, depuis quand? Est-ce que vibration, on a un problème? Est-ce que le problème de la vie, discussion, comment? Là, dans le sous, moniteur sous, dans ma caméra sous, tout.
esika nayebisaki bino ke bapasi na bino ekosila esika nayebisaki bino ke bampiaka banzala nyonso boza nango ekosila onimete ondimaki te tokaya bongo te tokanaki bongo te oyaki koteya biso et après olobaki oza na bosenga ya bozwi te nazalaki na bosenga ya bozwi me ya boyo te yoka sikoyo bien ngai Fidèle nazali représentant légal il y a les grands Lucifer ngai Fidèle moto nzambe champion d'Afrique natikeli bango bachampion ya Congo bachampion ya Ghana bachampion ya Tanzanie ngai les champions d'Afrique yoka bokanga sikoyo na nyonso tu bomoni mpe na nyonso tu boyoki na matoi na ngai oyo bomoni na miso na esika oyo endimami oui et amen tobi amen 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 lettre maître kimbilikiti osengaki ngai représentant na yo Fidèle moto nzambe champion d'Afrique na memela yo bango nazoyoka yo natondi yo botondi Fidèle représentant légal na ngai nzambe ya likolo mpe mabeli mai mpe na zamba bikelamu nyonso ya mokili continue boye mpo toza na besoin ya bato ebele awa bakokisa mosala oyo ekomama bes aza na posa ya makila ya mwana na yo moko ya mobali oyo aza na libumu ya mwasi na yo soki opesi ye nde kotonda na bozwi mpo nga naza nzambe ya bikelamu nyonso ozoluka eza kaka esika ozali wana kasi yo opesa ngai lekisa yo moko na mibali kozala bango wana nde yo kotonda na Mobutu! Yo, bandali yo, nombre de fois les grands maîtres Lucifer Zambia oyoki ndenge grand maître oyoki ndenge grand maître
Ngapena kamwe oyaka boite ya ezani. Parfait. Kashini. Yaya. On a dinga makasi. Oui, que aujourd'hui, on a kondima pour se sacrifier pour Nabino. Yaya. Pour se sacrifier déjà pour Nabino. Yo mtofutaka ndako, yo mtolesaka biso. Siko olingo se sacrifier na biso ololenge nini? Yaya, problème yango eza nini? C'est ma place. Aucun raison. Il y a mon Yaya, desi to pekisa yo. Ko raisonna su mama te, mama sa kenda. Biso kutu bana mike yo pekisa ki biso to kansaka mama te. Siko poni yo komo kanisa mama. Eh, est-ce que ça biloko wana osala wana? Kashini. Parfait. Est-ce que boyebi ki na ko perdre no sur la vie? Kasi bino te. Faveur. 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 Chérie, nini? Ni comme ni. Faveur. Oyebi ke oza mwana liboso ya vi nanga na obota. Nayebi. Ndenge na bando revi na vi mwana nga liboso voza na beta ya bien. Voza na ba condition ya bien. Ona komo mona. Et comme il est contraire à maman, il m'a rêvé na vie. Est-ce que tu comprends que dès la vie qui wana on a le contrôle de moi na suis à tel côté. Donc tu as la capisso à piso à ta suite moi bien. Je suis à ta et l'autre côté. On a suivi na sur maman na ngai à ta kilo. Nous doit na promettre biso lisusu.
Donc à ta suite ça m'a lingué ça maman. Mais comment on s'en sortir na mukumba na yo? Et comment ils ont ça la basse na motema comment ils ont souffrir. C'est minanga liboso. Na comment motema. Passe à boire jusqu'à quand et aussi là. Il y a un mokili il faut faire tout nyoka mama. Donc malamu isaka pona bato mususu. Papa. Ilo na okutelo misama ya misu yango wana. Makambo ekumela mutu nyonso. Papa siko tosani na seni. Solo kapule moyen nyonso sala. Ata maiteka. Ata bashase peteka chérie. Tosani. D'accord, t'es à Tamuki. Naza d'accord, t'es nayo à Tamuki. Non, quand tu n'as été à Nîmes, est-ce que tu fais semblant comme il n'y a rien, comme il n'y a rien été ou comment? Non, quand tu n'as pas été ndako oyo bandi lelo to ebanda kala déjà to vivre na ndako on a harmonie en bien ce que tu n'as qu'un seul fils. Où est Zangai? Tout ce que tu fais ici, tout ce que tu fais là, c'est pour mon bien. Et n'habitez, il faut nazala ndenge na mwasi na ngai po tozala bien. Et puis eloko nini oyo vibration à sali yo. To ezana mabe moko boye bozala na vibration wana ebite. Mon chéri. Siko, nga mutuna na kachanda ko. Na mwasi te. Oyebi ndene ngela kayo. Biloko nyoto mwa moto nazana mwana nzoto. Ezana nzoto na nga. Maman. Moi si bilo moi si dans nzoto tu es posé nango. J'ai pas vraiment bien compris. Aza moi si le là c'est normal, bilo ko yaza nango. Mais différence c'est aza moi si na. Yo za mama na. On a ça les pas na yo na ça nango te. Yebi. Yo kana ibisa ba posa nanga na ba sentiment nanga ezayo.